Mais héritier a longo wenge musique à maison et puis avec une lettre écrite. Oyo faire atikala ko sala te na vie na depuis banda musique. Akatana nous contrat na Koffi Olomide. Pour ce tobito so ngise marambuana au sentir que ba amutu ba ko tsena prison mérité 15 ans de prison. Ozo ba ezali escroquerie intelligent. Mais na ndenge suko ya buzoba. Ozo ba et après ake ko sala ba maramna ye. Faire aza mutu to ko betali solo na katsa wengete. Pona nini babindombe amoni ba propos ya héritier watana bimabete. Pona nini nani Bill Clinton ba collègue ba nani ba mususu tu wana o yebi wana. Ba boy ba contredire héritier te poani po ba yebi faire rigola. Abeta na no featuring na Tutu Kaluji. Muda boma li sous succès Tutu Kaluji ti le Tutu Kaluji ba yo ka ke souci na katsamboro ezali faire rigola. Nzembo ba beta wana. Featuring wana esimbate ba beti featuring na Seleo esimbate. La musicien boisigo et to ko sangana olingi oboma lesu ba carrière na biso toni ba bengi na bango payer te ba bengi na bango payer wata te ba bengi CPT quand même pourquoi azo se déranger ye ba bengi na bango ye ezana problème mo de l'autre sala bango passe tout na ferré combien d'années faire à ça il a tika lo mona wera son atabo ina misute donc on a crise ko kanga photo na wera ya ba année ebele. Mais ayebi makambo lukati tala ka faire répondre à l'exploit la sabino ka kazana no mutema mabe ko leka ba musicien tout na ka tsamboka o asalela wera son clip a vieux jaloux et puis jeune wana o interpréter que longa ya wera son dégradé tamana ebisayo na yemo ko faire amona na tata na hôpital et après zo lo bakelio ala kana wenge ani soto bito tanga pe wenge yo oya okuta wenge yo faire oya okuta wenge ba recruter faire na homme de vieillard abandana wenge musique 4x4 ensemble te abandana ba faire ba yaka na loi danser abando bi na mu janspile na wenza selenani na kitokimos talaka musicien mba awangana na nungiringiri azolo ba est-ce que marambo zolo ba fremeza solo azolo ba no faire gola auta goma ayano kishasa lokwa koli loka ba meme ba tshaka likolo ya ba mitukane zo da mboka ba ya koteka na kishasa ba yaka na kishasa na puluka za la mwana musala vesele da wenza kitokimos ozo comprendre mais surtout ka be mutabando bi na ba janspile ozo comprendre c'est-à-dire que bato loka ba faire na matière musique ko ba kolo bakate musicien toye bakaye na ba vocal na nzembo te combien de nzembo skotoke banda ba intervention rapide wana eye ti alongwa na kati wenge musique maison mais vocal nya malonga faire asala oke kongo mobimbe fandi boyebi bi makamni ozoloba wana ya yemba te batu ba yemba banzembo na faire asala ba mambaso ngate et après zo lo bakelio ala kana wenge ani soto bito tanga pe wenge yo oya okuta wenge yo faire oya okuta wenge ba recruter faire na homme de vieillard abandana wenge musique 4x4 ensemble te abandana ba faire ba yaka na loi danser abando bi na mu janspile na wenza selenani na kitokimos talaka musicien mba awangana na nungiringiri azolo ba est-ce que marambo zolo ba fremeza solo azolo ba no faire gola auta goma ayano kishasa lokwa koli loka ba meme ba tshaka likolo ya ba mitukane zo da mboka ba ya koteka na kishasa ba yaka na kishasa na puluka za la mwana musala vesele da wenza kitokimos ozo comprendre mais surtout ka be mutabando bi na ba janspile ozo comprendre c'est-à-dire que bato loka ba faire na matière musique ko ba kolo bakate musicien toye bakaye na ba vocal na nzembo te combien de nzembo skotoke banda ba intervention rapide wana eye ti alongwa na kati wenge musique maison mais vocal nya malonga faire asala oke kongo mobimbe fandi boyebi bi makamni ozoloba wana ya yemba te batu ba yemba banzembo na faire asala ba mambaso ngate héritier banano na ba yasa na no musicien mboka c'est-à-dire que tant que héritier ba voyager ba fali pour ba voyager ba kabose kutu ba voyager ya kotil bosse héritier na maison mais ya voyager trop abeti ba sala minene ko oui faire papa nanga sanya malonga faire beta na vie faire bébé chanda kuta beta stade de martyr faire da beta stade de martyr bébé chanda beta stade de martyr sans orchestre faire appel à concert à $50 ah non mobimba depuis to bandion concert à $50 à Kebeta ba village chez Temba na ba memlinga ba $20 hein Abidjan beti Abidjan la beti oboni fali hein
muta matela na podium makanga muta na rai goshimba mwa zongi bolingo na ngai mais faire muta matela na podium na biso degra kimambangu na biso na ngamoko la katala na biso mais si c'est faux ça la sport faut ekola Oya Betty, l'album wa bimisi ba clip oya sali. Mona voix oya yemba. Nanu na mona musicien mukuse loko la fait rigola ça la succès na katsa mboko et puis pose à la musicien. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali susu na mikabi. Chose simple qui Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Bana Europe, bana Asie, bana ya monde entier, bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na bisonyon sur les amis na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande, maman Gina Botos azawana, bonzambe zo futa na ndenga mukete et na Londres papa Polydor azawana. Na Lausanne, maman Yvette azawana, na États-Unis, maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino ba maman internationale, ba maman ya Château la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté. Moi, c'est mon thème, mon nene. Moi, c'est mon thème, pio. Moïse à l'opposo. Pendant ce leur éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle. Moi, si à Yambo, oya salama futa, na bave d'escargot pur. Moi si ya yambo oya telemela démon sata hydroquinone oya bebisa lo posono na nduta oya bebisa lo posono na bouton oya bebisa lo posono na cancer oya bebisa lo posono na non uniformité du temps ozaka na première vitiligo nga maboko ezotela te nga makolo etelaka te nga ba genou nange yinda maman Tina la fesse alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour la maman. Maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de Maman Tina qui est 3 années. Ça te traite. S'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino boya et belé problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original Maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes,
répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambela Lola Apambola Binonyoso. Nalingi kaka na informé bino que le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na inspiration à Saint-Esprit, Zambe a talisi bisoke et Seigneur Libana na bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle nous présenter bino votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino Makambona Boyokate Obomonate 100% qui bonzambe kati nankolo Yesu Christ ya Nazareth. Na kati Ezekiel TV tomobana kola semlo ba direct eba no salama chaque mercredi na bakilti na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 10h bolanda biso en direct sur Ezekiel TV. Bakilti na biso sur la semaine, mercredi, vendredi à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ezekiel TV. Dans le 22h juste, heure de Kinshasa, sur Ezekiel TV. Nous allons du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner, la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ezekiel TV. Obeti Ezekiel TV au s'abonner parce que Nzambe o asalaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et peut ça avec précision. Landa direct à 22h juste aux prophéties. Kolo Yesu Masia apambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà, mesdames et messieurs, Elengia Congo TV, chaîne Moko, Nakatia, République démocratique du Congo. Bonjour, na bino nyonso obozota la biso. Martin Engi, double vitesse à fusée, Tolobaki, Tokekaka, Naba vitesse Oyo, Tokozonga Simate, Tokende toujours Liboso, Nakati Elengia Congo TV. Merci vraiment, na bino nyonso tout Obo Pesara biso confiance, na Moussala, actualité, ba news Otozali. Kolukela bino les Congolais de tous les partout batu oyo bolova musique Yambo Canabiso République démocratique du Congo. Merci na Tracy Mbelenga Pro Glody de Souka la mignonne. Merci na maman sociale Karisha Sadik la finlandaise moi si kitoko na kati ya Finlande na pesipe mbote na famille Sadik Mobimba. Merci na Jencia Sadik toujours na kati ya Finlande. Merci na Irisha Sadiki. Merci na Fabiola Madidi na kati ya Belgique na PCOP Bambo Théâtre. Merci Lisusu na Francis Wey FBS Balobi Muto à Simbi Londres Azamoko Francis Wey FBS. Merci na DJ Tobis président ba DJ Nyoso na kati ya Tiangu au azana niveau ya Europe. Merci Lisusu na RM Romel Mosengo Mobutu na PCOP Bambo Théâtre Chukuma Papa na Baby Bambo Théâtre. Mesdames et messieurs, Toza Awa,
pour na ba mission tout ya République démocratique du Congo to kota place nyoso to yambara bato faire to yambara côté ya Fali côté ya Wera ya Kofi ya JB ya Bafa Bugas babina filé batu nyoso balekaka na kati ya Elengia Congo TV po eza chaîne ya musicien mon côté yango to zali toujours place actualité zali biso to tia likolo wana tozo tia caméra tozo tia micro po to lukela bino vraiment ba actualité to la sabino merci vraiment bobenga ki biso trop bolobi double vitesse à fusée mais lukela biso pe côté ya wata baloba yango to bino moi équilibre il faut ezalara to yambi côté à faire to côté à wata côté Fali ba mission nyoso mesdames et messieurs lelo tozana René Abir donc tozane awa potolobela makambu ya wata ya héritier après avoir kolanda pe émission autosali batumisu balobi lisolo ya dynastie yango nde eningisi Congo eningisi mokili bancien musicien ya wenge musique maison mère oyo balongwaki ba collègue ya Ferregola ko bengisa baemba ensemble est-ce que message oyo wata lobaki esalaki batu bien to esalaki batu mabe lelo tozana René Abir tozana na kati ya Elengia Congo TV Jospi Dionge Azozo ba image René Abir bonjour. Voilà, bonjour Nayo Martengi, bonjour aussi na batutu bota la biso monde entier. Mais avant to bande émission, René Abir akendara na ba marambu na moko boye parce que na repesa na nombo théâtre na les big boss héritier Watanabe la cause nostra la pulga moto na tembe l'homme de mi ange mi démon. Monsieur les chanteurs Totori na la cause nostra. Veut dire que tokende. Demukuse le oh ba Evraken. On est souni. Le wasku. C'est-à-dire que eza la ba musicien mususu ya mikuse ozoko obana ba forme na ba race ya ba dinosaure yango moni lelo René Abir avec méchant plein d'arguments et puis plein de réponses ya ko ya parce que ba fan o ba lingaka la cause nostra ba na besoin ba vérité il y a qu'est-ce qui se passe surtout ana torosole trop merci na Paola Schengen qui lui à Londres moi son zambazu temps ya kokela pendant une année merci beaucoup à toi Eloge Mouya l'original et le véritable Paulo Veri de Souza Gabi Lopoke Malcolm X na Bossaniote de Cornelia Doussi Givenchy à Tembe donc René Abir Azali donc ba question bien nous en veut dire que de muguse les oh les de muguse les ferindo guié Zoban René Abir tika marambo pardon les émissions au bandit déjà boé qui to rota non to solo la non ndenga game donc voilà nazalia wa merci na Gabi Lopoke Malcolm X bana tout ya bandal bana tout kitambo bana tout ya ma campagne ya Mofleri bana poto bana partout dans le monde balobi na Angola on a toujours bientôt la cause nostra la pulga lobi ka boyo karaka toujours la bonne musique aux ali mi ange mi démon donc eso ça là vraiment qui to makasi donc ba question tolé merci Elengia Congo TV toza na René Abir awa tolobi to solana nous li solo ya ba musicien ya biso héritier Watanabe déjà na Kinshasa na sir batu balandi pe émission ebele autosali poto le bla héritier Watanabe atikeli we ranson CD mi ange mi démon après koya kouta poto koya pesa no message yango est-ce que bato bazolo bate ke oh non soko tiki CD boy après le héritier robongo makosala boy le relation bien ya héritier Watanabe na we ranson papa yambi mwana atikeli CD message noko pesa voilà ya liboso na oloba ke non héritier Watanabe azala no modèle na kati ya République démocratique du Congo oyo azali exemple à suivre pour na ba musicien pour na ba génération ekoya ya na ba musicien na nebele baza ba exemplaire te de soka azali mo mélodie mba ebisanga combien de fois to bebi sa génération na kati ya mboka yango no moni musicien faut na tête que ezali no bien fait alors na problème te ya ko confondre ba texte et puis ba mot français ya alors na oloba boye héritier ça nous différents na artistes et musiciens mususu ba longwa na kati ya wenge musique maison mais ba mususu ba longwa maison mais ya ke ya mabe donc so yibaka biloko ma sivement patana nzungu donc so yibaka kolido a détourner ba biloko mo be bando yepa we ranson alongwa akenda azo lukasko masquer vérité ozoko pa alongwa kuna likolo nzala akimi akepa Koffi Olomide alongwa pa Koffi Olomide aye ko sa l'orchestre né mais héritier ça bongote mais héritier alongwa wenge musique maison et puis avec une lettre écrite oyo faire atikala ko sala te na vie na depuis banda musique akatana no contrat na Koffi Olomide poso tobi to songi se marambu wana o sentir que
amutu bako tse na prison mérité 15 ans de prison. Ozoba ezali escroquerie intelligent. Mais na ndenge siko ya buzoba. Ozoba et après ake ko sala ba maram na ye. Ferré aza mutu to ko beteli solo na katsa wengete. Point. Ozoba c'est-à-dire que azali na droit wana ata mukete. Et alors, héritier Watanabe la cause à nostra la pulga abimisi album Nemi Anjimi Demo l'album le plus écouté dans le monde. Aye qui chasse à l'obité, il faut na kende avec tout honneur comme on a les big boss le roi de la forêt. Accueilli, ils allaient bas sens du respect. Aux Européens, oh bella artiste belé na katsa mboko bazana ngote. Akia moni le big boss le roi de la forêt à remettre VCD. Et ça n'a problème il m'a de l'autre ça la bango passe tout na ferré. Combien d'années faire ça il a tika loko mona wera so na tabo ina misute. Donc on a crise ko kanga photo na wera. Ya ba année ebelé. Ozoma mais ayebi makambo lukati. Tala ka faire répondre à l'exploit la sabino ka kazana no mutema mabe ko leka ba musicien tout na katsa mboka oh asale la wera so ni clip a vieux jaloux. Et puis jeune wana o interpréter que lonya ya wera so dégradé tamana ebisa yo na yemo faire amona na tata na hôpital. Ozoma kwa donc boule sikoyo muto ezana na difficulté au sana lettre d'émission et après zo lo bakeyo ala kana wenge ya nini soto bito tanga pe wenge yo oya okuta wenge yo feri oya okuta wenge ba recruter feri na homme de vieillard abandana wenge musique 4x4 ensemble te abandana feri ba yaka na loi danser abando bi na mu janspile na wenza selenani na kitokimos talaka musicien mba awanga na nungiringiri azolo bakala est-ce que marambo zolo ba vraiment ça solo azolo ba no feri gola auta goma ayano kishasa lokwa koli loka ba meme ba tchaka likolo ya ba mitukane zo da mboka ba ya koteka na kishasa ba yaka na kishasa na buluka za la mwana musala vie sele da wenza kitokimos ozo comprendre meto surtout ka be mutabando bi na ba janspile ozo comprendre c'est-à-dire que bato loka ba faire na matière ya musique ko ba kolo bakate musicien to ye bakaye na ba vocal na nzembo te combien de nzembo ko toke banda ba intervention rapide wana eye ti alongwa na kati wenge musique maison mais vocal nya malonga faire sala oke Congo mobimbe fandi boyebi bi makamni ozolo ba wana ya yemba te batu ba yemba banzembo na faire azala ba malonga te azala nzembo sala succès te na kati wenge musique maison mais est-ce que yo zala kipi na Congo ozala ka otozala kati Congo nzembo oyo elingake sala moi succès mukie mais agafa na français lobi ke basi oyo basotaka ba miranda so basi basotaka miranda kute miranda kwata moi mobile soto on est pas ça déjà ndako ochelo koloko mi dans tol tala déjà donc ozo détruire mers ozo détruire de ba musicien bongo yo mona nous avons incapacité à s'arranger yebisangai yalo ozali na droite ya ko kangisa wenge musique à maison mais na ndenge nom quoi du mal qui est là ba lobi ke mais ya lobi abik zela na zela bo annoncer na nous père quelle intention faire azana ngo zela bi bana basanga na kaka tangu mususu ki papa kufito sala réunion familiale donc monite que c'est que le faire azo linga sala ezali complot moko boya mabe ko détruire image ya lebik tokene malembe je crois bato belé ba otala biso na Elenga Congo TV les chaînes moko ya munene partout dans le monde abir Esposo yoka Bomade ya watoza ya manikole malonga Yeyo Salamu washi azana kibombi nishima Oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azaya kotonda Azana 3 chambres Salon, cuisine, na salle de bain ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi, tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate Bazolanda, Bazoluka Baiba, Melu Vunu na Baou.
pomade awa toza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awa toza. Na awa toza. Ba mama ba sepeli, papa ba sepeli. Yaga. Manikole yaga. Manikole bakola. Beteli solo ya bana ya wenge musica maison mère tout le monde a déjà oué rançon. La liste bana ya wenge musica maison mère combo ya fait rigoler à la raté. Mais Azaki chef d'orchestre et puis à diriger Beritier, à diriger Beritier. Fait rigoler, il a été chef il y a groupe B, il y a bateau ba ya ka recrutement. Faut à la claire. Est-ce que vous avez pas Marambozolo? Azala chef d'orchestre na kata wenge musica maison mère ezala ki papi kakol se bondo machine. Et alors héritier Watanabe eraye ba pesier pouvoir na par rapport ya combo. Et alors héritier a dirigé na faire na kata wenge musica maison mère. S'il vous plaît. Si tu es héritier celle na kata maison mère. Na bané oye faire azal bon toke malembe il a été chef pendant combien d'années héritier qui a été chef pendant plus de 17 ans na kata wenge musica maison mère mo comparer ce qu'on mi balé c'est-à-dire pas la biso mam expérience ya kozala na nous chef koleka na faire ozoka pa na ndenge na mabete même na niveau bagage intellectuel a rotel maté ozoka pa batutu ba yemba banzimo ba corona awe beta ekanga ya kimangwa kenda na anglais to ebita anglais ya swahili ya ba arabe ya ba pigme muta comprendre monoko faire aloba zate. C'est-à-dire atika ba makamdona listing ya ba musicien nanu ya maison mère fait rigola azalaka nanu. Bon, c'est bon. Il y a zuli kanisia malamu oyo ba héritier ba zu yango te quand même. Az artiste émission munene ozo représenter mboka na biso, azo défendre RDC na niveau libanda partout dans le monde. Atali ke azo défendre Congo te. Musicien mboka héritier banano na ba yazana no musicien mboka. C'est-à-dire tango be héritier ba voyager ba fali pour bazo voyager ba kabose kutu bazo voyager. Ça voyager ya kotil bosso héritier na maison mère ya voyager trop abeti ba sala minene ko mais oui fait papa nanga ça nya malonga fait beta na vie faire bébé chanda kuta beta stade de martyr faire da beta stade de martyr bébé chanda beta stade de martyr sans orchestre. Toke malembe débat ni tout ça là débat faut éclaircir public ba comprendre que faire et Azel Loroté c'est un mauvais chanteur et puis depuis monde des ala monde batika la ko yeba musicien le rôle la faire et puis so muto asala musique sora yebi que muto le rôle la faire ayeba akolongo la mnyonyane loba que la musique c'est une l'art de chanter musique oya beti balbum wa bimisi ba clip oya sali na ebisa mona voix oya yemba nanu na mona musicien mukuse le rôle la faire rigola sala succès te na katsa mboko et puis pose à la musicien il faut Ngaliema ofandaka na jebe ofandaka na ba fleury ba ma campagne loka ba robino mundi ofanda ba commune wana ba limité ba nini mais yo musicien ofanda na katsa lingwa la et puis wala ka mukuse quel accident et puis mikolo bazokanga puis na lingwa la foyeba ba kuluna mingi lingwa la balaka mingi mikuse général Kasongobe akoya ko lokota pe na musicien mboka akena epeka nyama kasisi c'est-à-dire que bon alors la complexe guerre auto beta bino poto la que notre héritier frappa na nous faire le 18 décembre ba Cindy Leker babima ba Fali Poupa babima héritier Watana babima ba Inosa babima ce qu'on a biso la film ngamoko rena diriger d'abord 1 million de vies on a l'équipe générique à faire oyo to bima oyo na leke on a ba vie tala générique na biso mi ange mi démon ezo kende na combien de vues Kobanda musique. Mais pas c'est la promotion, on dirait promotion s'il vous plaît, promotion Zali, promotion vraiment ça makasi na zo bisabino, boyoka ba chanson zana loka ba coyote. Et ko télémana ba nze bonini ya faire rigola. Boyoka ba chanson lokola ba nze lokola ba racker. Ozoka ba générique na biso ba animateur ba buaki et puis orchestre za stable. Ba voyage belé, fait roi complexe. Pas complexe et puis na lingwa la wana nda lupango leta ba kobuka ngonde ba buka ka bato 50 projet de Jésus to kota sur ça malukonde era zokota projet tozo banda na ça malukonde to ko détruire dans le place et puis za la lupango leta place wana et puis l'artiste azofanda na quartier zanga ka niveau et zanga na place kota dal tala de grand niveau wana ki mutema mabe et puis place wana na lingwa la mamindelo ya roi Léopold II oba na bakmemela roi Léopold II sango kuna na Belgique ki on note otiki Congo mais na bovan place wana za quartier to réservé pour na ba chimpanzé ba dinosaure ba makaku ba bota mara place wana mais to comprenate ndenge nini na faire rigola ko mako bimeli la place a bon abiri rena bire merci batu bolanda biso lisola dynastie to lobana ye alobi fanatique pe héritier otana bepé baza d'autant ba tinda ba fanatique d'abord ba ke ba fanatique pe héritier ba lobaka pe baza
toyebi ndrusa et puis faire abanda musique on la ta pantalon tala munene noir na caleçon mudinda vert ozoka pa et puis kota ba singa pembe donc c'est à dire que na dimension na maramba ba musique ba ya kate to betara ba concert ba $100 ba $200 ba 300 ba 400 ba 500 faire abeta da concert à $50 ano mobimba depuis to banyon concert à $50 akebeta ba village chetemba na ba memlinga ba $20 hein Abidjan beti Abidjan la beti oboni fali muta matela na podium makanga muta na rai goshimba mwa zongi bolingo na ngai mais faire muta matela na podium na biso degra kimambangu na biso na ngamoko la katala na biso mais si c'est faut ça la sport faut école quand tu ne sais pas il faut apprendre donc photocopier fali poupa yo dans ce territoire avancé yo copier na nous fali. Merci mesdames et messieurs, voilà to solano likambo dynastie to solano Rena Bire alors batutu ba otala biso partout dans le monde. Toza pona ngote koloba pona oto lobate toza calme toza la laisse na kati émission pour batebele ba otala biso ezala vraiment bien ba question nanga il faut qu'on répondre yango na ndenge ya bien kozala pinda jitete to travail vraiment calme. Alors Rena Bire nadina lobelo mobwe nadina lobelo moko vraiment batunyo so otala biso partout dans le monde na Elenga Congo TV. Alors est-ce que okoloba moi message moko par rapport à héritier Watanabe na dynastie nda uti koloba après si idée ezana ngo bien seloyer mais quand même akoka koloba ngo na temps oté parce que artiste et musicien azuli kanisi ya kosangisa ba musicien oyo balongwa na wenge musique maison mère siko wata koma ki akobi misapeli kanisi ba bengisa wera basa moteke batu ba omona ndeti moi 12 moko azonionga na yango. Non, mais il faut que non. Héritier Watanabe la cause à nous, Azali l'un des leaders il y a musique à Congo. Oyo Azali ko appuyer batutu o balakana ba initiative ya bien na kati ya musique ya Congo. Et alors na opeso exemple moko c'est bien bon ko sangisa batu ba yemba. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'est pas pressé de ça. Parce que toi, Diana Banzembo déjà bien au ça la succès, mi ange mi démon à 4 déjà marché. Et alors, à ça les si idées naï. Où est l'héritier on a bien invitation. Ce qui peut nini. Mais héritier t'as l'obité. Nga fangana ma invitation na bino. Mais il faut d'abord tous les canons. Bon les canons et pas à Weranson. Ma beza wana wapi ceux qui boké comme on a Weranson. Misonko et ceux qui misabino pour nani qu'est-ce qui vous dérange? Pour nani ni babindombe amoni ba propos ya héritier Watanabe mabete. Pour nini nani Bill Clinton ba collègue ba nani ba mususu tu wana o yebi wana ba boy ba contredire héritier te poigné pour ba yebi faire rigola abeta na no featuring na Tutu Kaluji muta boma li sous succès Tutu Kaluji ti le Tutu Kaluji ba yo ka sous na katsamboro ezali faire rigola nzembo ba beta wana featuring wana esimbate ba beti featuring na seleo esimbate tala musicien boisigo to koya ko sangana olingi oboma lesu ba carrière na biso toni ba bengi na bango payer te ba bengi na bango payer wata te ba bengi CPT quand même pourquoi azo se déranger ye ba bengi na bango mais ce qui ba bengi était il y a pas de problème mais ce qui boyebi ke bo bengi était mais pourquoi tango muta lobi ke note bo le kana nous par le vrai initiateur de projet Wenge Musique à maison mais donc pour vous faire ayeba babindombe ayeba intel c'est grâce à Wera ne muta sangisa bango mais c'est-à-dire qu'il faut passer premièrement par la hiérarchie, comme on a Weranson. Donc, au réfléchir, le héritier doit réfléchir. Ça qu'il a vraiment bien réfléchi, cela montre l'intelligence et l'éducation. Oh, papa na maman, ba pesanaye. Donc voilà. Tetendai, ma beaucoup banque, mon maman Rachel Fouta. Donc merci beaucoup à Myriam Ouette et à Basta. Merci Elenga Congo TV, merci mesdames et messieurs. Continuez maman Anto Alut Antoinette na niveau ya Belgique na peso peu un théâtre. Freddy Madidi double nationalité na niveau ya France. Florence Madidi na katia France wana bambo théâtre aux hôtels abisso partout dans le monde. Alors est-ce que likanisi wana oyo ba pesi ko sangsa ba musicien na biso ce qui watazate et ko le kandengeni ce qui héritier Watana bazalité obino bomona so bozatende le kamabe yango sikonga la toute question po bango balobi bozala te ba pesa bino invitation te eza kutu ozane na souci ba bengisa nde bino yango bozo chaba makelele nzambe na ngai est-ce que wata embaki na vie na biso waze quoi est-ce que batunaki avi awera wata sali ba featuring na ba soki na ba nani c'est Watana c'est déjà un patron aza déjà mukolo mouvement. Et alors raconte na papa Nabiso Félix Osé comme Moukou Bongo, cela ne touche pas le couche. Il y a une musique à maison mère. Vous comprenez? Ils ont touché couche wanate.
C'est-à-dire que featuring héritier avec Félix Ozé comme quoi bongo. Et ça le moment ils allaient toucher Wenge musique à maison merde. Ils allaient le moment ils allaient toucher la team Wata et culturel PIV. On a ça problème. Donc ceux qui montent comme dans la niveau va comparaison bon, c'est-à-dire que mutu nae il faut avoir yango. Et alors ko participer nakati ya faire rigola wana ou ko participer te. Si le problème d'être yanga peto ya biso ezani. Et c'est le côté ya nongo ka musique muta beta dana ba tutu kalu je simba te muta beta déjà la banani na ba selo scram featuring simba te ayimba na wilo longomba et simba te siko yebisanga pour à produire nini pour ça nyama longo to bi kazane musicien mboka c'est à dire tango ba fali pour ba zo voyager ba aigle beriti watana ba aigle bazo pumba ba mususu bazo kende yo zano musicien mboka batelaka na okaka mboka betaka ba conseiller moi même ligne no concert à $20 aux autres mais biso toi na temps na te donc tout ça nos promotion il y a album na biso mi ange mi démon tout ça la promotion voilà merci Elenga Congo TV René Abire héritier wa tande tobeti li solo na bango po makambo et commission vraiment vous la brancher na katia Elenga Congo TV Jospi Diongue na sima caméra merci vraiment na batunyo so bobenga biso bobi boya René Abire tozana besoin aloba na ebite lelo na mbunda na ye ko beta do elekeli ngondi yo pe uti village po na babiloko na te ozali babiloko monto zuka ka ezaka mo molangi na ndenga game donc message ezaka moko ba fanatique tout bolingo héritier watanabe mutu a distraire binote bo continuer koyoka parce que na 4 albums il y a beaucoup de surprises. Il y a vraiment beaucoup de surprises boyoka et puis tout ça la bino ba clip ça correspondre na ba qualité moko internationale oyo ba musicien na bango ba tikala ko salate et alors bolanda toujours musique na biso boko na page YouTube il y a héritier watanabe ba comment héritier wata donc au s'abonner wana na kati olandi vraiment ba chanson oyo ki ba biloko nyonso to oyo kana kati et ko sala vraiment moi kitoko mobi merci beaucoup na Paola Schengen qui est à Londres moi son zambazui tant que la pendant une année. Merci beaucoup à maman Mimi Moujeka, maman à Chris Kalanda. Merci beaucoup à Cornelia Dussi Givenchy à Tembe. Merci beaucoup à Paulo Veri de Souza. Mon thème maman aussi que papa Patou Mokonza KLM. Tetenda ima boko banque PDG Bobo Beloy na Bosanyote donc Yali Masupra donc boza telme belé Spiritas béré rouge de Ouattara Angola Katanga suspect na kati Afrique du Sud na bisabino deux fois cette fois-ci tozana bandu les biso tout bimisi ba musicien tout babi misa ba fiche ba concert à poto hein il y a 1000 km na fabrigas bisopek ba kalaté donc c'est à dire que musicien mboka après ça bisopek dans ba programme né à terre répétition et bimaté donc mawa voilà numéro de téléphone ils allaient plus 243 Willy Mouché Nicole Damboka 82 030 88 80 82 030 voilà plus 243 voilà c'est-à-dire qu'il y a Willy Mouché Nicole Damboka voilà plus 243 82 030 88 80 donc wana vraiment soko bengi ozure na bire mobimba veut dire que nazana bino na kolemba bino te surtout ba fanatique et retour même to continuer toujours soutenir artiste na biso na makambo nyonso toujours Spiritas force majeure merci Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée boza la brancher merci na Tracy Mbelenga Pro Jody Desuka la mignonne bambo théâtre na Pesibino batunyo soboza la brancher na Elenga Congo TV. Donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec